voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye, oh yango yo Très chers amis internautes de la Voix du Peuple, amis fidèles de cette émission, Mégane Entretien, présentée par Priscilla Makangila la Mégane. Merci pour votre attention assez particulière dans cette émission. Merci à tous les abonnés en Bolingarabi sur deux parties en tout cas. Merci Nabino et merci de partager nos émissions, de liker, de commenter. Et ça, l'Arabie, c'est vraiment plaisir. La Savam, vous allez à Ebele, à Kolanda Bisso. Et comprenez, cette émission est réalisée par Daryl Diontes, garçon fashion. Merci à toi, Parou. Merci à Oussama Lider, Gilles Vazolandonga. Et pourquoi pas aux géniteurs de ces grands sites. Hein. Et là, je vois Vincent Chilouizi, merci à toi. Et merci à Binotou Bolingarabiso. Et merci à Yves Njoli les boucliers. Elodie et Féfé, merci. Merci à Binotou, Serge Mouilo, Didier Ikoki. Et j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous nos artistes, mon artiste, votre artiste au Bolinga. Vraiment, Mingi de la combo, il y a grand-père, Banz, Bozi Boziana. Oh, vraiment, tout le monde Sololana est vraiment concernant ma camouflage Zoleka, la corporation d'artistes et musiciens concernant aussi Marabotali Matangaya, général de Fao Babenga qui Balobaki, il est aussi parmi la cité, pénalement Kambouango, sûrement, aille vraiment à éclaircir bateau concernant les ondis, hein, les Olobama. Et bonjour, bonsoir et bienvenue encore dans la Voix du Peuple. Ouais. Bonjour, bonsoir, Priscilla. Un mot na bato bazio sosiko balingara la grand-père Banz Boziana. Bon, naïb saga que bateau yo balingara ngai bai baka que ngapé balingara bango donc va continuer toujours pour aimer kaka parce que ngapé ngaba bango donc voilà Tozalika. Tozokoba, ensemble et toujours. Toujours ensemble. D'accord, merci beaucoup président. Et maman Alikambo et les lots, Mikito Mekato Soana président, to mekapo ko éclaircir hein, ba mélomane ya bonne musique, ba mouro ba lingara bino, o ba lingara ba musique na bino, sûrement ils ana ba makambo ils ont les cas sur l'étoile, na ba réseaux sociaux, na ba audio zo tambola ma partout. Excusez-moi tant koyoka audio yandeko adosha tipo concernant Day il y a président des femmes, pas tout le monde. Oui, on a un makambo wana lazana ba groupe wana te. OK. Akota ba groupe wana te mais vous en avez WhatsApp ba ya corporation musicien non ça. Akota raté. Na rose bazana ba numéro na ngai mais na tala na ngate. Pour tellement ba makambo belé balobaka vraiment ils ont makambo ko vraiment mawatro. Ils a penza ils ont honoré te. Bazoloba mais balobaka. Mais il faut baser l'esprit à vérification. Très bien. Mais avant de parler. C'est ça. Il faut baser l'esprit à vérification. Il faut vérifier le cambo bien à source avant aussi la voice ou le baralobaka. Bamakamso zoloba ezana juste été. Tu vois donc biloko wana ya ono mona kota kapena na ba au côté de la Makambangote, mais aux AIP, au côté sûrement quelques bateaux bazoloba, spéculation, les caïmons lobby, il faut vérifier la source, il faut vérifier la source. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la remise, il y a Mbongo, il y a gouvernoral. Quand on parle de gouvernorat, on voit le premier, le numéro 1, il y a gouverneur de la ville, na Kombo, il y a Jantiningo Bilambaka. Il y a Pesaki, $25 000 pour faire partir la corporation de musiciens pour Bokunda, Kondo, Matumona. Mais ce qu'on t'a dit bien, artiste à l'Ibosa Koufi, ils ont des fois au thé. L'artiste au New Sobakoufara, votera toujours budget. Ok. Budget, ils aura toujours pour l'organisation. Bon. Histoire Oyo, ce que tu as dit bien, Bazali, Koloba, Bamakambu, Bazoloba, Ponanga, Bazoloba Makambu, Batumonko, Batangate. Ils ont déjà
passe pour nanga. Pourquoi? Parce que biso bati biso na kati. Ne na zo ka bati biso na kati. Mais biso bati biso na kati na raison nini? Na raison ya kolia ya kokabola chichani. Est-ce que non? Priscilla. Oui papa. Makambo ya Chinchani na makambo wana soko tali bien ezate. Pourquoi ezate? Ezabo. Est-ce que na kopi ez exemple est-ce que assista na obsèque ya papa Simaro? Ko na ninga organisation to ya ko zala la matanga ne oui oui. Tala ndenge leka. To zala na palais du peuple. Palais du peuple. Ba groupe betaka. Ah net pe betaka. Net te betaka. Ba groupe betaka. Mais ba groupe na nyuso te betaka. Ba pesa ba mbongo transport. Mutu azalaka na lero ya mutu ayaki président ezalaki vertis biso tout obeta wana bo groupe tout babeta bapesa mo bambongo ya transport eza logique engelo bateke so bapesi bino bambongo ya transport ekomi lokola Chinchani eza Chinchani te mpo ezalaka ndenge bato tout baartiste tout même papa oyo ntango akufaki transport ezala peka na monta wana mais ezali nini ezali budget bosali devis na devis ni bosali ke boyebi ke baartiste bakozwa boye eloko boye eza boye bafoto banini donc makambo nyonso tout ndenge ezalaka kaka na baobsèque bon ngai eloko oyo nalingaki nayeba tita moko bazoloba est-ce que obsèque ya defort eleki bien to eleki bien te mingi balobi eleki mabe organisation kitoko te non mbongo ebimi me bamusicien bosali mwa clique na bino mpona kolia bambongo azomona yango nomoni eloko nazolobake bato mingi bazali kocomprendre te en tout cas côté obsèque na kambo ya defao est na musée ozalaki nga azalaki te bakendaki te parce que équipe na biso bazalaki sur place soki bazalaki bakoyebisa yo ke elekaki très bien. Voilà. Elekaki très bien, bake pe enterrement, bakundi de konabiso pe malamu eleki. Siko côté oyo batu bazolobe, ba pesi problème. Il y a décoration. Ezali problème, il y a décoration na devis oyo ngabita mona oba salaki ezalaki na quantité. Mais pourquoi on a arrêté mon quoi matumona bongo bat décorer na ordre té chancellerie la tisaete pas honneur ngai pe mbala liboso na yeba que chancelier no ba futaka ezamba liboso ngaka nseke ezalaka nango fini gratos hein na kanseke ezalaka kaka ba honorer biso ba honora biso tozana na bomoy to futa eloko moko te mais comment ce que mutu akufi faut futa place on a pe na mona yongo un peu compliqué bon eloko mosusu nanga naloba ke mpona mambongo parce makambo eza makasi eza makambo mbongo makambo eza makasi eza ya mbongo président balobi 25 000 ebimi oyo ezalaki na maboko ya président Adios Lema oyo bapesaki ye mbongo sûrement ntango azwi mbongo wana ake na 25 000 bazalaki na maître John et tout bokomi kobenga ndenge ezalaka kobenga mbongo ebimi toki boye po oyo naza nango président bozo oyo ozwi 1000 na yo maman Mbili n'a pas eu 1000, président Redi 1000, Bokabol Bambongo, sans pour autant corporation ya Imiko et Yebake. Priscilla. Oui, papa. Yoka. Explique-nous, c'est quoi en fait? Non, nous avons dit que tant que vous avez bon on peut ça mais ngana Yebake. Ngai nazaki na choc parce que des fois tozaki na na Abidjan. Quelqu'un mutu tozalaki na ye ake Cameroun da kufi. Ngai na mwacho batang ba osala ba réunion na bango. En tout cas, nga nasalaki te. Po ngai pe naza na imiko te. Vous comprenez? Apen imiko kozonga mutu déjà bandi. Non, nga naza na imiko te. Oza membre te? Naza membre ya imiko te. Mais ndenge nini po oza membre ya imiko te mais moi tu pe bien. Mais non, biso to ko bena mbongo te. OK. Biso to bena mbongo ndeni. Eza loka mbongo eze pa na yo po nga na zoango, il faut izandeni. Est-ce na yo botolo mbongo? Non, fait le cap par moto. Nakoko yo botolo mbongo te. Le problème est nini? Le problème est que Adios président Adios Alemba nde moto azalaki na organisation ya makambo mbongo.
ozomona azalaki na organisation makambo mbongo mbongo ndenge ye asaleli ta mosusu asaleli yango na ndenge ya malamu te mais batia biso na kati teke biso tole mbongo rien biso tozwaki mbongo te soki lelo problème ya mbongo ezali balanda Adios Alemba mutu azalaki na organisation ya makambo. Selon message ya ndeko Adrich Alobi, Adios azwaki mbongo ota gouverneur Gentini. Mais tant ba tie pression aboya ki kazwaki te soki bolingi boye ba source ya mbongo beaucoup na maître John. Et Adrich akamwa bi pourquoi to na maître John tandis qu'aza affilié te na Imeko. A aussi mbongo wana ba musicien ndeni. Et puis eloko ça dit passe peut-être ba bato ba ko lobaka mingi ezalaki mbongo parce que bozanga ki même 6,850 € pour que bo décorer artiste. Non. De senga ki que 25 000 fallait ça là ba dépense wana. Makambo wana eza bongo te. Na expliquer l'air nous surtout. Donc on faut expliquer ou éclaircir un peu opinion. Mais nous éclaircir traiter bino de miyibi, bolé na mwakila muninga. Nazolo babo. Nazolo bake. Mbongo wana tango ebimaki biso tozalaki te ezala ngai ezala mbili ya belle ezala manda chante ezala redi biso tozalaki te biso babengi biso neti ngai babengaki nga pona ndenge ezalaka pona kobeta vendredi pona kobeta na réveillon. On a réveillé, veille mortuaire. Veille mortuaire. On a robeta. Des présidents de ça bien qu'il faut y robeta. À deux secondes, tu as bien ingate. Tu as bien ingate maître John. Maître John n'a bien ingate. A bien ingate na rep. A bien ingate binaya. Naie. Na okuta. Adios Alemba. Redi. Mambili Abel. Manda Zaragite. Yaki. Munam na kwa na ye. Ya bengo na tourna yo. Na Quentin to sur l'ensemble des équipes pour vendredi photo bêta ndenge zalaka que c'est toi ko bêta vendredi. Lo bêta ki? Nga na bêta ki. Mais ba groupe nous se bêta ki. Pourquoi? Bazaki mbongo te. Wana question wana yozalaka ko solaka na bango ba. Président Bozi, apport nini yo ezara Imiko na Sokoda pour na bino ba musicien. Non, Sokoda, Nabia, Imiko ezali union de musiciens congolais. Très bien. Sokoda ezali société droit d'auteur. Droit d'auteur. Ça ndenge moko te. Donc ça pena o ezabo. Siko apport nango on a bino ba musicien. Ezala rapport na ba droit d'auteur, kuna ezala rapport na union ba société ba nini. Apparemment Imiko ezaka un peu na mambutu lelo pezongi. Kozonga ngone kozonga mbala moko na moto ya defao ya kokabola mbongo ke compte rendu pesa mi. Non, eloko ezoloba mabe kokabola mbongo yango na mtezo lakisa mabe. Mais balobi compte rendu ya ministre culture pesa ki 10 000 balles bayebaki mais de 25 000 eloko nyoso to neti ba 10 000 wana. Eloko ezobomeza ni. Eloko ezobomeza ke lelo mboka na biso ezali soki ba misi mbongo ngo ekomaka ekomaka juste te nano na mutu azozwa eza loka mbongo ebimi na ministère mais ntango ye mutu oyo akozwa il faut azala mutu moko azala barigueur nga nasengaki 10 000 baoyo pese 7 000 mais yo signé 10 000 oza déjà na problème faut kotala mpe mbongo yango yo okosala bongo parce que mbongo monsieur ezali que eza mbongo makambo matanga neti mbongo makambo matanga ils ont blessé batebele eza mbongo makambo matanga est-ce que ye nani Adios Alemba et ça zoki ba mbongo yango juste c'est ça aussi le problème mais Adios a dit que oui azwaki 25 000 $, mais ezalaki na maboko ya ndeko maître John et maître John na mbongo yango bakaboli azwi 8 000 balles alongo déjà 8 000 na ye
Oyazui. Et ndeko Redi akenda ko rejoindre Dios a pesi 1000. Ndeko Bozi pa ko rejoindre 1000. Maman Mbile pa ko rejoindre Bozi ba 1000. Yango adrisha kama bi mbonga matanga. Tozo zanga to ko honorer des fois o a sepelisa biso pe lelo des fois akufi matanga ngo ezo kende kaka bomaka mbongo ba misa bazala kaka kimia te. En tout cas, ngana koloba que batwana façon elobeli na bango bazo lobela fallait so ba lobela mbongo ba lobela ba komona biso ta po biso to ça n'a rien à voir. Biso to n'a rien à voir. Mais yo yebaki source pa mbongo to ba bengela ki ba pesa yo $1000 wana yebaki te que $1000 on se dit à quoi mbongo ya ngana zwa $1000 ti. OK. Nazwa mbongo ya transport pour na ba musicien. Nazwa $1000 ti. Et ko rappelle 1000 te transport ngo. Transport $400. Oh là là. $400 pour na transport et ba musicien. Oh là là. Nazwa te que o ba pesinga 1000 non. Bazo yoka ke bazo lo bozui $1000. Bazo loba. Ya on a dit que il faut pas vérifier kana source. Attends bon bazo loba. Il faut pas vérifier kana source. Bon bazo vérifier na source. Et biso source na biso to yelelo président Bozi, tu as reçu que $400. Je pense que beaucoup ta l'émission na bino mais na kati bino émission parce que dans la sango moko ya kitoko ya kopesa bino bandeko beaucoup talanga à travers le monde. Ezana bandeko bazana Kinshasa, ezana bandeko bazana ba province, ezana bandeko bazana mikili ya poto, Asie, Afrique, Amérique, partout, Europe ozo se retrouver. Biso sur le lot yebi importance ya mabele. Okorozano na nyo solingi mais sokozana mabele te avenir na eza mobulu. Voilà la voix du peuple toyeli bino sangwa kitoko awa nazawa pinazali bongo na Kinkole Plaza na quartier Canada. Kinkole Plaza ezali wa pezali à 2 minutes après aéroport. Bana na entrée à plaza ti esiko nga na telemi awa to bani na makadam to suki ti na makadam liboso okota na kati ya si nazali o site to zali o ezali esika ba ko teka ba mapango aba do teka ba 20 sur 20 na $7,500 américains. Et si on a telemi courant ezali mai ezali et puis accessibilité à nzela ezali pena kitoko donc obimina nengo bandana ndako na ti obimana makadam sans problème mai ezali na tout préciser et puis courant ezali 5 sur 5 donc voilà place ezali awawa hâtez-vous parce que tous à 9 hectares et déjà avant la banara émission déjà tous même na batu ba rotala déjà bazana pour ça ba somba donc hâtez-vous parce que place oyo normalement plus to roteka eza plus roteka mabongo te donc kitisi prix par rapport à endroit tous allez donc boya ko soma mapa on a bino awa na Kinkole Plaza plus précisément la quartier Canada na $7,500 américains oza na lopango na pour tout contact bo benga na numéro na ngai moko Vincent bozwa ngai directement pour na ko sunga bino bozwa mapango na bino awa na kati ya Kinkole Plaza na quartier Canada. Donc bon contacter ngai sans problème donc mikana makambutu eza déjà makambutu eza pena bien assis pour que yondo ko talanga ozwa lopango na yo awa na kati ya Kinkole Plaza. Merci. Et non $1000. Non, attends baloba $1000. Et comme ça. Et comme ça. Adios à remettre au 400. Adios après selinga mbongo comment après selinga butu mbongo parce que déjà tout ça qui jeudi nabi bon pesa mbongo transport oh non na tamboli na mbongo te vendredi wana na bengsi ba musicien banda ko benga président Dios na zwaka yete tiye moka yo benga abengi nga peti bongo za 400 ndene na zwaki yango ndenge nini on faut yebati na zwaki yango ndenge nini na zwaki yango comment nazo yango tango to makambo ezalaki na la grâce ya lobio toya na ND3 na yena ba mission to na ND3 to comme na ND3 eloko mo ezati alors fallait petit na moko enfin petit na moko Joe Lili chanteur nanga ayibisinga binanga non vieux adios azana siège na bango na lokolama nde na zwaki na dwi na keiti lokolama tant na komi lokolama ko koma kana zo koma yepe aye bamongo ekomi nango nabi bon siko ba musicien ba okene pour na transport to sa neni ezali to ezana ngo te nazongisa ba musicien oh non ezali kaka bon na biso mbongo te
400 dollars. Ah, son bon, t'es bon, ils allaient qui à président Jones, ils allaient qui bon, ils allaient qui pas matin. Voilà, c'est la question photo na. Pour que toi tant que nous sommes bazar qui bon, comme c'est bien poche na yende. Mon côté, non na tika na ngo. Oh. 400, ngabi 400 pour na transport, pour na transport. Mais apparemment président transparence na bino mission, ezate, besoin de transparence, peut-être les loyo sur les camons comme le mission sous celui de la gouverneure, il y a pas sous-souté, au banga pété. Non, mais le problème est ali, le problème est ali, bango pe bato wana tango bazo ko pesa bambongo. Ba yeba pe place ni ba ko pesa mbongo. Parce que tango bango bazo pesa mbongo na bazo raisonner te temps sous ba pesa mbongo kan ndenge. PC la. Ya wana pe e go arriver bongo. Neti mutuko langa par exemple, so ngam na so ki mbongo wana. Ba pesa ke pa na ngai ba responsabilité. Avant nous surtout na réunir comité ya comité nyonso po mbongo wana ezali mbongo ya babengango logistique eza mbongo ya donc ndenge bokoti mukanda na bino bademande na bino nyonso bozosala tokosomba boye tokofuta boye tokosala boye sikoyo bango kuna bakalkule ndenge bakokalkule babimisi mbongo wana bapesi mais sikoyo mbongo place ekweyaki nde yango wana nde ekweyaki ntango bazwi mbongo président adios ntango azwaki mbongo normalement il fallait. C'est lui le président de l'IMICO? Président l'IMICO. Ntango ye azwaki mbongo wana normalement il fallait ayeba façon ya kosalela. Mais sûrement bazo kolela départ ya ndeko faire kiss ba binde ko vevezaka boité bo traiter na nyonso ya escroc. Mais apparemment l'IMICO zongi o fomba koloba. Nabia bango nyonso tu aneza ba lo fombo ezala ba drisha bango tout. Ba baza ba incorrectible bango bazali batu oyo ya IMICO. Po biso to ngana za na IMICO te. Bango baza batu ya IMICO. Et comment esalemi que tango ye adio sa zwi mbongo tango basalaka ba réunion basalaka ensemble mais tango adio sa zwi mbongo bango balaki te bazali bayebaki te c'est pour ça adresha bakendaki na gouvernorat bayeba ko non tozangi mbongo ya ordre ya chance ye aza président na bango joka ne président déjà lekaki na groupe mosusu ya chaque Congo ye aza président na bango biso Bilabel ngai manda redi biso toza na IMICO te biso babengaki biso kaka na cadre po bon asa artiste musicien baloyi boyebaki ke akokende ba na pas gouverner mbo ekobima yo biso neti nga nayebaki te nga nayebaki te nakoloba na place ya redi te obi ya Bilabel te obi ya manda te naloba na place na nga nayebaki te nga ndenge mbongo wana ezwamaki ngai loko nde oyo naza koloba nazoloba na bato nyonso tu oyo baza kofinga biso bamiyibi bato bafinga so bamiyibi nazongisela bango ke baza mayele te baza mayele te pourquoi bazomona mpena ke histoire ezali boye neti neti osolola ozocomprendre histoire ndenge ezali eza lokola neti président ozwaki mbongo sikoyo yo moto ozwi mbongo yo nde sikoyo osali dispatch mabe osali yango malamu te bakotake nani bakotake moto oyo asali parce que neti nga nayebaki na nga te ye azwi mbongo abengi nga alobi na nga par exemple ke yaka parce que mpo na kobeta na ye et puis nga moko kama nabetaki musique bato mosusu babetaki te presque baartiste ebele mama mbili azwaki $1000 abeti te redi azwaki 1000 abeti te pourquoi babeti te babeti te parce que ezalaki eloko moko côté organisation ezalaki bien te ozongeli sikoyo biso ke non mbongo ebimi ebele me bamusicien ovet pas sérieux ya kokunda ndeko na bino oyo parce que nga nazoloba ke des fois okundami bien selon yo selon nga te des fois akundami bien balatisi ye nini na ye te à titre postime non wana otoloba makambo ya décoration mais soki mpe décoration ebimaka te président est-ce que secret à 25 000 ndenge eyebana te est-ce que oyebi non eza mpe mpo na bongo te parce que bango bato ya IMICO moni bango nga nabenga bango bato ya IMICO bango bato ya IMICO
bazalaki kosala ba réunion ba liste wana ndenge basalaki ba drisha ba ngutu wana bayebi bayebi ke basengaki mbongo montant boye bayebi parce que tango bakosala ba réunion bango bazalaki ozomona bango bazalaki alors tango mbongo bebimi bango bayebaki te et donc c'est problème kidiba yango wana problème eza place wana ozomona. Et le président Félix Alobi alingaka yo mingi mais akamwe. Pourquoi le président Bozié pe akota na nzela ki mafia wana aliambonga matanga nabi abi ayoki ono ko yemba ko la défaut ozalaki elongo yo kufi ngala zongi mais olie lisusu mbongo na ye tala niveau pasi ko ngolo ke no kufa na go bana lek na Félix que ngai na mona ke muto mayele soki ayoki likambo tant que muto mayele ausala ni la moindre des choses téléphone papa vieux tala na yoki boy mais ye ayoki kaka kulitoi moko litoi mususu ayoki te mbala moko ale agité akomi koloba n'importe quoi na sepeli te na elobeli wana parce que ngai natikali kozwa mbongo te ke $1000 nasengi boy te nakoyebisa ye ke prochainement abi koyoka entraîne na nzembo koyemba kolela defa mandima kite ko kozia pe mbongo na ye est-ce que belaka mbongo mo we na bien ye waze quoi artiste liboso akufa eza defa ali ma fait pelinga ko sala mama pa lutumba me ba telemaki yango ma fait sala maki na bien bona papa defa na papa lutumba ma fait linga ke sala mama to beta kite ya beta kite mutuel se trouver tel concert oui ba on aurait que parce que ma fait pelinga ko sala ma quelque part wala ne ba telemaki ne ma fait sala mama mafia te ngana lobika soki to beta ka concert te to beta ka ngana zolo ba bien que ngai ba pesa ngai mongo pona transport ya ba artiste ya ba musicien c'est tout papa même bakufa to beta ka to zoka ba transport ba artiste tout ba beta ka to zoka ba transport pona président et tant que artiste tant que mukuba ozape mukolo na kambetali ndule lelo est-ce que c'est important to eza bien malamu ya kolia mbongo na sima mutu mutu c'est très eza na bien kolia mbongo na sima mutu eza ne na sens que ndenge pesa ki mbongo ndeko adios na maître John bakena ngo bakaboli ti maître John asi 8000 parce que nini kaka zala kati ya nini te est-ce que prévu to yoki ndeko adusha ko loba kango o adios da yebisi donc adios on a za malobe belé côté John na ya zoloba en tout cas limité que maître John en rose en mbongo boy côté msusu asoloba pe ne msusu moni batwana ngana na confiance na bango te mais est-ce que c'est important ko lia mbongo ya mowe ya matanga mbongo ya mowe okolia ngo façonni eza lokwa neti ndenge bazwaki 25000 wana asalata eloko moko te asali na so bongo siko na musée bamakambo nyonso elekaki na musée na asala adios biloko nyonso tu wana elekaki wana tu lelo oyo président Bozi mpo tokenda biso koboucler la boucle lelo oyo soki yo mpe lelo oyo nzambe tosouhaite te parce que nzela moto nzambe apermettre abenga yo soki bato balie mbongo ya kokunda yo okosepela non mabe ntango ndenge ozoloba soki balie mbongo c'est que des fois bakundi ye te lelo azaka na morgue mais konorie ya kolatisa ordre neti bakolatisa papa Talwango papa Lutumba bango nyonso balata banini mais seulement bozangi 6850 € pour que bo wana ezali foti ya adios alemba te foti ya nani foti ezali ya organisation bateau basalaki liste mais hier président adios ça s'appelle na kati organisation parce qu'il a joué 25000 balles mais non bateau basalaki liste liste ya mo ya ba bilo ya osala bateau basalaki liste wana pona 25 wana 1000 wana soko tali eloko wana ezate na kati ngape bon ngana oloba nini na oloba kaka eza ba oubli bango basalaki bateau basalaki yango babosani mais sikoyo bere elateli nani adios mais ber elateli adios mais autre qui a gouvernorat $25,000 bongo ya président ya parti nini
ah la bossa ni comme président ngo o pas na beza tinda pe mbongo na ye président nani ngo ko ba kombo to ngo yebi kombo oh là là le président il y a oh là là kombo ya kaka kombo ya président il y a parti ici non non Fayulu wana nga kutwa na yebi kutu masolo wana te pardon kwa lobaki na nenga audio ke non nazo zela mbongo moko awa adrisha simana mbanzete na suna mbongo tasimisa ka adrisha mbanzete ya corruption na ye adrisha bango tu bazaka ka batu ya saki moko ndaku moko makambu moko imiko so bapotani etali bango balongola biso koloba bino te posa fo baka nde yo po yo besoin 400 bata bango pe ba se justifier ba milo bango bazwaki chaka konga ko se justifier so nazolobela parce que ça défendre bango ba ba kende sake bozwaki yango parce que maininga na pamba te parce que adrisha koloba avec mutu moko awangani te kazwaki mbongo te mutu soka azwaki mbongo ezali mbongo po ya pona kobeta pona kobeta ba mbongo bapesaka ya transport nazolo bango bien adios il fallait asala organisation malamu eza te ke Priscilla apesi ye 1000 ake kuna pa petit na biso ya cameraman apesi ye 300 ake kuna apesi donc place wana nde asalaki mabe il fallait atala abenga ba c'est non simple abengi badrisha batu na bango nyusu tuna ba imiko wana baza soki ebele badrisha soki banani baza mo ebele abengi bango basa tanga zumbonga fala benga bango te pour babandeki alors ba président nyonso bazala kité ba makama mbongo wana te biso na ba nyonso biso tozali na imiko parce que yaza président ya Sokoda bazala kité biso tozana imiko te yaza Sokoda biso na Sokoda bino bata Sokoda alors biso dans Sokoda biso kama 25 000 qu'est-ce que vous dites bolo banini kama 25 000 $. Non tozolo ba bien que adios azwaki mbongo mais tant mususu ayebi ko kabola te ayebi ko gestion te ayebi ndenge ya kosala programme te donc voilà balobi baliaka mbongo ya makila motu te parce que mbongo eza makila kolia mbongo ya général ezalaki mpona matanga mpona akoka komanke eloko te mpona 25 000 $. non eloko esalemi ke eza désordre na bato bakoloba na yo oyo balobi président bozi yo kolie bato babinga moyibi nazoyebisa bango baza mayele te bayozoinoka 400 baza mayele te fale baya na source mo ndenge tozosola boye nazosola polele na source nga na vie na bango vie toyoki toyoki boye ezalaka bongo mais yo yoki likambo oyebi ata ntina nte mbala moko ale osalama te okomoloba n'importe quoi yo tomonako moto ya buku moto ya mayele tokomi soto bonokota siko badoute doute ekotaka ndenge alors président qu'est-ce qu'on peut retenir on ne voulait l'OP pour te montrer que papa Lutumba sengaki ndeko Bertrand Chibala que akunda ye tanga lobaki bonga lobaki parce que bino ba artiste bozara na bolingo vrai te pour likamoka ya mbongo ndelo ke boma muto ko zata 30 000 balles sikoyo alongo da 10 000 na bombi abi ye de akeina ye to longo na 10 000 na bomba elelo yo soki pa kokunda ko senga nani yo akoko sala obsèque no naza kuna tina wa masolo wana te ba kokunda yo soso kufi na yo mbonge biyo balia etali yo te babwaka basala boye eza na tina te yango siko bato bakoliaka mbongo yakufi wana esi makambo tozosolo yayebi yango suka seke makilani eza makasi nde bimisi bino bamiyibi problème biso tosali mingi na mboka o comprendre tosali mingi na mboka oyo tosali mingi na mboka oyo mais makambo ke akolobaka kobenga moto moyibi faut moi attention mais bobenga ki pe ndeko adrisha te bobenga bango te pona audio ezo spéculer na bobenga ya adrisha na bobenga et bobenga ki même président Jos pour yeba qu'est-ce qui s'est réellement passé nana biso na bango to ça kamote bango baza batu ya imiko biso tozana mingana za na imiko te mais bosola ki peut-être ndeka Jos abenga ki na 400 pe oloba non opesa 400 pour quand bonge mais 25 000 nazo ka opesa ngai nazali na besoin ba mbongo wana te nga bapesa nga kaka napesa transport ba mission c'est tout
Est-ce que c'est un transport en mission? Il n'attaque une déco pour ça qui est dans Côte d'Ivoire wana comment la matanga ndezo bima boye makambozo bima ba ministère bazo za bambongo. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Non, le bagage parce que ba ministère biso ba ministère tous en piak. Donc Pierre André Salibino Bolia mbongo matanga. Tellement piaka ezali ya moni. Bakaboli 25. Non, kocha teke to kaboli na cité Bakaboli 25, Bakaboli sorry. Tu bien na émission to solo là, na biso bien que biso ko kota biso na quantité. Na peso ba exemple belé. Na lobby papa Lutumba kufaki to beta ba concert. Papa Emba kufa to beta ba concert. Emenea akufa to beta ba concert. Ba tout ba triste tout ba kufa to beta. Il fallait te bêter. Des fois, musique bêti. Quand on a bêti. Mais pour ça, tant que on c'est que l'organisation déjà de départ, ils allaient qui bien été. C'est que la libération déjà, le président des FAO, ils ont rejeté par vous les artistes. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Des fois, Azali, Aza grand, Aza icône. Solo Aza icône en musique congolaise. Ma kamnaïsa na niveau d'artiste était, ma kamnaïsa na niveau il y a l'État, niveau gouvernement. Gouvernement bimisa. Bangonde batu, bazako zelisa pour biso, eza sur un niveau na biso te, eza pe na niveau famille à des fois te. Balobi gouvernement et bimisi, ministre de la culture et bimisi 10 balles. 935 $25 000, pas gouvernorat, oui. 25. Est-ce que ministre de la culture paie 10 000? Est-ce que voilà les noms qui m'échappaient baoti du kwebo il peine de quoi Dieu ça va qui pas c'est la même qui m'a pas à contribuer donc c'est que bato wana tout boire ramener les mine bimisa moi tout na tout no beta ba porte ko mais ceux qui bato na boire bango D'abord, on se bat au bus, on peut se faire un ministère. C'est le président Dios, le président Imiko. Ce qui est toqué par le combat du Kwebo, Tokunda Defa. Avec le toqué, ah, bah, Pessimbongo, mais président. Ce que les pour la Defa et pour la Dios. La question nous surtout en faut le Dios surtout na. Parce que ngane tinga nazolo baka na makambo yo ya oyunga na yé. Qu'est-ce que je peux dire à Dios? Na $1000 aux prétendent que pesa yo ndo 400. Qu'est-ce que tu peux dire? Na tout ni été. Na tuni à Dieu que pesanga compléter non pour les cacher ezali ndenge ya monagi ndenge ya monagi pona opesa transport ya ba musicien ya ngwana nde apesa ki do monagi ke transport ngo ya ezaka 400 400 apesa ki naza tante ya ko justifier na tuna yo bo après yemo konde akoyeba ndenge nini na équipe na ye. Pour l'équipe na wana bango ne bazali ore batake président na bango bazolo ba biso on dirait biso batokene ko zombo ba bibi ko lele ko landa obenga na ki Hollandais wapi bokuta lipo bozaki pe la cop ango to Hollandais donc matanga dia des fois comme cop makambu ya Adio Salemba eza Imiko président Imiko azumbongo cela veut dire bango bato Imiko fallait ba s'organiser ba yeba ndenge ya ko dispatcher moi les locaux et là, on va voir qui. Bon, on va saluer là, on a n'engé. N'engé le bic est hors de la chancellerie, il y a des médailles, il y a des somba. Il y a des gens qui peuvent pas moi qui est somba. Donc, on va tout le bango. Et c'est la cas de somba. Tu fais où t'as la n'enga l'état na biso comme. Non, en tout cas, place où on a peine à compagnie. La compagnie parce que m'balali boss. Pour le personne pour que il faut pas ça l'ango paye. Ba personne paye. On a ba on ba oyeba. Ce ba osala ba sala, ce ba sala te, je m'en fous, na na tina te. De sali de. Na sala na tina te. Parce que tout ça kufi. On a préféré biso ba honora ki biso na toza vivant, toza déjà honoré. Ah c'est ça important. Ba honora ki biso na tango ya président Kabila. Ba honora ki biso. Donc ata ba honoré nga soute et ça na rien. Ça n'a rien parce que les musiciens, Bobé Banaka, Makambo Itali Mbongo. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le président Banz Boziana Alobi qui est Aza Moïbité. Comment Moïbi ou on est sur ma belle président? Est-ce que Moïbi? Est-ce que Banini? Comment on benga mutu Moïbi? D'abord Kangayo, c'est le prévésate. Moi les bateaux on benga bateau Moïbi on a.
oza na preuve te ebenga motu moyibi on dirait mbongo eza epa na yo mais kobenga moyibi eza koyoka ndeko ya Jos ndenge alobaki no bozi 1000 ayibaki non ayiya Jos alobaki bozi ayibaki koyiba te kokabola mbongo wana ya conseil ye azoloba par rapport pe ya conseil te kopesa apesaki boye elobi te ke babotolaki ye mbongo place wana de bato biso tozolobaka na mangala yango kaka tolobaka mais bato mosusu bacomprena mangala yango bien très bien donc batika nde bilobaloba mwa ser moko mpe boye nayoki abenga biso moyibi azala so na Canada soki nini ser moko boye abenga biso moyibi ye mpenza aza mpenza bajournaliste babenga ya chana donc ya chana na sens que nayebi te soki akotabakamwe audio wana foza mwa ntango koyoka audio soki atanga mpenza nandimi te atanga parce que avant obenga motu moyibi il faut vérifier po adisha pa loba adisha ntango akoloba bielekaka te batanga do bachiki na bango ya chana eza pena ntina te na sens que avant kobenga motu moyibi il faut kozala na preuve moko ayibaki bapesi na koyiba bapesi na koyiba eza ndenge moko te napesi na koyiba eza ndenge moko te bango nde ntango mosusu na lingala bazocomprendre yango malamu te bokomi mpe kokende ebele boko balégende na bokotika biso lelo mpe président bozi ozobanga no mpe libato bi ata na ke na ngai ya problème te lelo mpe soki nzambe adécide tokokanisa président bozi na nini baquestion wana eza mpena eza bato bakotikala nde bakoyeba te soki te nalingaka so nake bokanisa ngai misu na nzembo boye bokanisa ngai ata na mwa basket na ngai oyo mwa gucci na ngai wana Presilia etali yo te talinga te epi bato oyo bakotikala na bomoi bango nde bato bakoyebake naolela vie wana boye nalingaka vie wana boye vie wana azalaka boye vie wana azalaka faux mais vie wana elobana wazeko vie wana alobaka bien azalaka mayele alinga ndenge ayembaka kitoko surtout na entra nzembo wana koyemba bien mais vie mpe abimi moyibi ale mbonga matanga. Il fallait vérifier. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech. Merci à vous tous qui nous ont suivis de partout. Merci pour votre fidélité dans notre grand site, La Voix du Peuple et La Voix de Dieu, bien sûr. Merci à tous les abonnés qui aiment bien Priscilla Makongila. Merci à Didier Ikoki, n'a qu'au Simbara Motema, Didier Ikoki, salut Tenayo. Yves Njoli, les boucliers. Merci à toi, merci le parrain. Et pourquoi pas Elodie Efefe, merci à toi. Et merci à Serge Milo, Dani Lukoki. Vous avez vraiment Bélé Bolinga, Priscilla Makongila et bon séjour, bon retour à Bruxelles, ma copine de cœur, Minen Malouka, Motema Yadark et Kabangu. Merci beaucoup à ta bébé, que Dieu te bénisse, merci pour tout et merci à Cédric Bakambo Bakagol, le changement de fréquence, c'est comme ça la plaisir. Nabino tout Bolingara, Priscilla Makongila, merci Nabino tout El Chapeau, je vous salue. Nabino tout président, Tosuki Nabisoa, aux en abatute, car aux en dégâts moïbité. Balongo na ransa miyibi. Yo zwaki bapesaki oyibaki te balandaka radios en tout cas tosolo nyonso tosolo tout donc précision nyonso tout tolobi baboucle kana kombo na moni biso to bato yo anti polémique tolinga polémique te mais bazosala tout bazoloba po biso to bana oloba eza bien te mais yebaka kobenga mutu moyibi fo tozala na bapreuve ya mutu wana ayimbonga matanga mpe emema libabe mbonga mowei emema libabe bango nyonso tu baza wana emema libabe na bacarrière mutu akozwa libabe na mbonga matanga oyo nakanisi oyo arekiperaki mbongo ya matanga yende mutu akozwa libabe ya nini parce que biso toza na likambo kaka mabe biso tosali te ngai basengi ngai na beta naye na beti bapesi monga transport bapesi monga transport bapesi baministère bo mabe ezala mais président kobeta te pourquoi bato babetaki te
olela ye kotuna kaka bato wana mais boza mpaka ozalaka na ye opo oyebake pourquoi falo tuna pa jos ezali kaka kama mbongo te batransport mais falo tuna bango mpe pourquoi adios aza déjà na makambo ebele nabino otuna epuka bato bo bayaki te ata yo mo eza na ntina te organisation vraiment bato bayaki te bana baraison na bango ntango mosusu bazwaki programme bien te apema kaka na kimia nzambe alola yamba ye kaka bolamu ekolaka te ata mpe kaka bahonore yo te na marche na ordre wana toyebi ke nzambe déjà akobongisela yo nzela e babolamu mpe président osala na nse na moi oyo ekofutamela yo kaka ata mpe kaka balie bakaka bato mbongo ya makila mbongo libosa mokristo na maman na nga aloba libosa mbongo mokristo azalaka te. Donc voilà, merci beaucoup à vous et bonne suite de programmes sur nos antennes et plein de bonnes choses à vous. Au revoir.